Bonjour peuple de Dieu, bonjour Balandia EHP Media, mbote na bino nyonso, mbote na basali nyonso ya Nzambe ya Congo, mbote na bino nyonso. Na elelo na memi message oyo, message oyo umeli pona kopesa, en tout cas na sengi bolimbisi epa ya Nzambe, parce qu'il fallait qu'il na sala émission oyo depuis kala, mais nazalaki na noko kozelana nous nazala vraiment bien pour natinda message na kimia. Yesu Kristo aza mokonzi. Yesu Kristo alingi mboka na biso. Yesu Kristo aza na kati ya Congo. Bandeko to luka mtu mususu te obele Yesu Kristo. Yende muto aza kosala na kati ya mboka na biso. Ndenge zali kosenga na kati ya émission oyo. Na se présenter nga nazali na mama Mosakoli Fatou. Donc, liboso ko banda émission to sambela. Seigneur Jésus-Christ, tu es saint, tu es élevé très haut dans les cieux. Tu t'es offert en sacrifice pour nous délivrer du péché. Viens Seigneur Jésus-Christ en RDC. C'est toi Seigneur qui au commencement a fondé la terre, le ciel est ton ouvrage. Tu aimes ce qui est juste, tu détestes le mal. Ton trône, ô Dieu, est établi pour toujours. C'est avec justice que tu gouvernes ton royaume. Que ton règne vienne au Congo et que la lumière éclaire tes enfants. Nous te demandons de nous remplir de ta connaissance, de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Que nous puissions marcher d'une manière digne du Seigneur Jésus-Christ et lui plaire entièrement. Que nous produisions toutes sortes d'actions bonnes et progressons dans la connaissance de Dieu. Ô Père, nous te supplions de nous pardonner pour notre ignorance. Pardonne-nous, nous ne comprenons pas ta parole. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens nous éclairer, que nous sachions distinguer ce qui est mal de ce qui est bien. Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ, de toute forme d'esclavage, d'aliénation, d'oppression charnelle, spirituelle. Ô Seigneur Jésus-Christ, viens. Nous te remercions avec joie, Seigneur Jésus-Christ, et nous nous repentons avec sincérité de notre méconduite. Nzamba zo senga biso repentance. Message nanga ezali na repentance. Donc na ye liboso na bino bandeko na ngai. Basali ebele bazoloba likambo ya repentance. Mais repentance wana eza nini bandeko? Repentance nzambe atalisi. Alobaka yango déjà na époque oyo Jean-Baptiste azalaka ko baptisé avant Jésus-Christ abanda musala na ye. Jean-Baptiste azalaka kosenga na bato. Na Matthieu, na Luc 3, versets 13 à 14. Alobi, repentez-vous, montrez que des actes que vous avez changé de mentalité et ne vous mettez pas à dire en vous-même changer de comportement. Bande konabiso, na Marc 1, verset 4. Changer de comportement, bande konabiso ba congolais. Totika masumu, totika nzela mabe, totika mabe. Nzamba zo senga biso totika mabe. Na ndenge nyonso. Ye moko Jésus-Christ alobaki lisusu. Alobi on a Matthieu 4, verset 17. Jésus-Christ alobi, changez de comportement. Le royaume des cieux s'est rapproché. Il y a solo le royaume des cieux. Ezali koya. Et c'est commis déjà. Totika mabe. Totika kotambola na masumu. Na kati na biso. Ô peuple congolais. Ndenge ni nzambe akoya ko délivrer biso soki katozo continuer masumu. Lokuta mabe. Ntema mabe. Kindumba. Pourquoi? Hein? Tozo continuer kaka mabe. Message à repentance, c'est quoi? Et comment mettre fin? Namabe oyezo sale malamboka na biso. Hein? Comment kolongola kufa na kati ya mboka na biso? Comment kolongola kufa na kati ya famille na yo? Comment kolongola kufa na kati na yo? Totambola na repentance. Repentons-nous. Hein? Po kufa wane longwa na kati na biso, kufa wane longwa na kati ya famille na biso, kufa wane longwa na kati ya Congo. Esprit de mort eza na kati ya Congo. Bato boni koyoka te kako continuer ko salaka mabe.
Nzamba talisi. Na 1 Corinthiens 10, verset 8. Et le Biboye. Ne nous livrons pas non plus à la débauche comme certains d'entre eux l'ont fait, et 23 000 personnes tombèrent mortes en un jour. Likolo ya impudicité. 23 000 personnes bakufana mokolo moko. Liloba makape na nombre 25. Et ça a 24 000 morts. Parce que moko atambolaki na mwasi ya moto. Donc mabe wana totika impudicité. Nzamba sa ko beta sete ne sika wana. Totika mabe wana kindumba. Impudicité zali mal oyo bato aza ko mone komi bien. Yo zali deuxième bureau, ndima na yo fana na deuxième bureau. Yo msala na yo ko zwa basi ya baninga parce que pesa ka yo plaisir. Tika ko tambola na impudicité wana. Nzamba lingi bongote. Ozana ndeko na yo azali impudique lobela ye parce que bino baso ceux qui tozo continuer kondima impudicité wana nzamba sako landisa pe kufa na kati parce que nzamba lingi impudicité te. Yango la pesi bino ezali ngate mutu naza koloba ezali maloba oyo loba maki déjà na 1 Corinthiens 10 verset 8. Nzamba pesi lisusu apesi exemple lisusu alakisi lisusu péché oyo eza kobonga biso na RDC eza na Galates 5 verset 19 à 21. Et le Biboye, on sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature dans l'immoralité, l'impureté et le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Yango désolé kanamboka na biso. Yango wana ba division. Koyinana. Kosala na mabe. Mabe le kimingi. Koyinana eza koleka. Koloba mabe. Galate eza kolakisa biso. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature dans l'immoralité, l'impureté et le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Totika ma rivalité. Totika. Nzamba linki bongote. Yesu Christ olobito landande ye. Yende mwinda, yende lumière, yende nyoso, bomengo, nyoso kimia ezana maboko ya Yesu Christu. Bandeko, totika mabe. Totika péché, nzamba lingi péché te. Ndan wana délivrance ya biso ba na Congo, ezali toujours retardé parce que tomi ko tika mabete. Totika masumu, totika. Ce qui totali ndenge nzamba asalaki déjà na alliance asalaka na bana Israël, tokolanda bana Israël te. Biso tozali ba israélien te. Nzamba lingi biso. Ndango na pesi biso chance biso ba na Congo, to landa ye, to landa mibeko na ye, to tika ba rivalité wana, to tika koyinana, to tika impudicité, to tika mabe. Na Hébreux 8, 7, Nzamba lobiboui, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une seconde. Parce que Nzambe asalaka alliance na bana Israël à travers Moïse. Mais lelo Nzambe wana Yesu Christu asali alliance na biso peuple na ye, peuple ya Congo. Pourquoi tozozongela kaka Israël? Israël ezali et c'est le cas makambo ya Israël c'est le cas. Biso tolandaka makambo ya Israël. Tolandaka makambo ya Israël, makambo ya Israël c'est le cas. Lelo tozali na Jésus Christ. Jésus Christ yende mokonzi. Jésus-Christ yende moto azali mokonzi likola ba konzi nyonso bandeko na ngai tolanda Yesu Christu tolanda Yesu. Nzamba zo senga biso repentance wana il faut produire les fruits de notre repentance. Na Luc 3 verset 3 jusqu'à 14, changer de comportement, changer bandeko na ngai. Dieu vous pardonnera vos péchés. Na Luc 3, lisusu, verset 8. Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité et vous mettez en pratique ce que Dieu demande, ce que Jésus-Christ nous demande.
totika nzela mabe totika Jean 1 Jean 1 na verset 5 et le Biboye. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous annonçons: Dieu est lumière et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Makambo nzambe ezalaka ya molilité, makambo nzambe ezalaka na lumière. Donc totika kotambola na mabe na kati na biso parce que comme ma biso nulle part. Totika toza la repentance, totika mabe, totika péché. En même temps, la deuxième partie, oyo, il faut qu'on yeba, qu'on senga pardon. Pardon, le col ndenge na acte 13, versets 33 à 39, balobi boy. C'est par Jésus-Christ que le pardon des péchés vous est annoncé. Par lui que quiconque croit est libéré de tous les péchés dont la loi de Moïse ne pouvait vous libérer. Bandeko, parole de Dieu au eza clair. Totambola na Yesu Christou. Totambola obele na Yesu Christou. To rejeter le péché. To dénoncer les alliances. Yamabe. To tika yango. To se purifier. To se nettoyer. To la sanctifier. To bimalakati ya ignorance. Nzambe azoluka biso bana ya Congo biso nde Nzambe alingi tosalela ye na est pona koloba na est. Mama Lili mosali ya Nzambe, Mama Lili na ko peso réponse na est église à réveil ezate. C'est parce que na est mingi batu mingi bazali ba musulman baza bangwana bakobenga bango bangwana nde angwana na yebi ke ba chrétien pe bazali na est o nyoso bazali chrétien za na est belela kombo ya Yesu Christu. Yesu Christu nde akoya ko sauver biso. Jésus Christ to benga kaka ye nde sauveur, ye nde mobikisi. To tika kolanda mabe, to tika koyinana, to tika mabe bande konangai, to tika mabe. Donc na message ya lelo ya repentance eza na kotika péché, kotika vraiment mabe oyo eza na kati na biso bana ya Congo, tokozwa délivrance, tokokoma na mboka ya kimia parce que Jésus Christ azali moto ya kimia. Jésus Christ azali justice. Jésus Christ azali roi de Salem, c'est-à-dire azana kimia. Donc to luka Yesu Christ. Politique basalo ya bango, mais bino peuple ya Congo bozali nde peuple ya Nzambe. Ndangwana message ezali po na bino peuple ya Congo bo luka nde Jésus Christ. To luka Jésus Christ yenda ko salisa biso, yenda ko sunga biso, yende mobateli totika mabe wana totika mabe. En tout cas totika Nzamba lingi ko mona ke totiki mabe wana. Donc na Jean 3 verset 36 et le Biboye, c'est lui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est lui qui refuse de croire au Fils n'aura pas cette vie, mais il reste exposé à la colère de Dieu. Tokima colère wana ya Dieu. Toluka ilongia Yesu Christ. Yende le roi des rois. Yende le seigneur des seigneurs. Yende le roi des Salem. Yem tarope sabiso kimia. Obele Yesu Christ. Bande konanga ina sukisi lelo. La message oyo azala mato ya koyoka. Ayoka. Azala tema ya kondima. Andima. Mais Yesu Christ alingi biso bana ya Congo tolanda ye totika mabe au nom de Jésus-Christ. Na Luc 3 verset 3 jusqu'à 14, changez de comportement, changez bande konangai, Dieu vous pardonnera vos péchés. Na Luc 3 lisusu verset 8, montrez par des actes
que vous avez changé de mentalité et vous mettez en pratique ce que Dieu demande, ce que Jésus-Christ nous demande. Totika nzela mabe. Totika. Jean 1 Jean 1, verset 5. Et le Biboye. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous annonçons: Dieu est lumière et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Makambo nzambe ezalaka ya molilité, makambo nzambe ezalaka na lumière. Donc totika kotambola na mabe na kati na biso parce que comme ma biso nulle part. Totika. Toza la repentance. Totika mabe, totika péché. En même temps, la deuxième partie, oyo, il faut qu'on y ait pardon. Pardon, le col ndenge na acte 13, versets 33 à 39, balobi boy. C'est par Jésus-Christ que le pardon des péchés vous est annoncé. Par lui que quiconque croit est libéré de tous les péchés dont la loi de Moïse ne pouvait vous libérer. Bandeko, parole de Dieu o eza clair. Totambola na Yesu Christou. Totambola obele na Yesu Christou. To rejeter le péché. To dénoncer les alliances. Yamabe. To tika yango. To se purifier. To se nettoyer. To se la sanctifier. To bimanakati ya ignorance. Nzambe. Azoluka biso. Bana ya Congo. Biso nde. Nzambe alingi tosalela ye. Na est. Pona koloba na est. Mama Lili. Mosali ya Nzambe Mama Lili. Na peso réponse. Na est. Église à réveil ezate. C'est parce que na est mingi. Batu mingi bazali ba musulman. Baza bangwana. Bako benga bango bangwana. Nde angwana. Na ebike ba chrétien pe bazali na est. O nyoso bazali chrétien aza na est. Belela kombo ya Yesu Christou. Yesu Christou nde akoya ko sauver biso. Jésus Christ to benga kaka ye. Ye nde sauveur. Ye nde mobikisi. To tika kolanda mabe. To tika koyinana. To tika mabe bande konanga to tika mabe. Donc na message ya lelo ya repentance eza na kotika péché, kotika vraiment mabe oyo eza na kati na biso bana ya Congo, tokozwa délivrance, tokokoma na mboka ya kimia parce que Jésus-Christ azali moto ya kimia, Jésus-Christ azali justice, Jésus-Christ azali roi de Salem, c'est-à-dire azana kimia. Donc to luka Yesu Christ. Politique basalo ya bango, mais bino peuple ya Congo bozalinde peuple ya Nzambe ndangwana message ezali po na bino peuple ya Congo bolukande Jésus-Christ. To luka Jésus-Christ yenda ko salisa biso, yenda ko sunga biso, yende mobateli totika mabe wana totika mabe. En tout cas totika Nzamba lingi ko mona ke totiki mabe wana. Donc na Jean 3 verset 36 et le Biboye, c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. C'est lui qui refuse de croire au Fils n'aura pas cette vie, mais il reste exposé à la colère de Dieu. Tokima colère wana ya Dieu. Toluka ilongia Yesu Christ. Yende le roi des rois. Yende le seigneur des seigneurs. Yende le roi des Salem. Yem tarope sabiso kimia. Obele Yesu Christ. Bande konangai na sukisi lelo. Na message oyo. Oya zana mato ya koyoka. Ayoka. Oya zana tema ya kondima. Andima. Mais Yesu Christ. Alingi biso bana ya Congo. Tolanda ye. Totika mabe. Au nom de Jésus-Christ. Amen.